6. Ba tata iba mama kiambote kietu awe tukolele vedombe tuletezi o kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti kote ya biso wana nde vile na biso ya bomoi bapesi biso yango ndi kobatela biso moi mobimba pe programme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela babondeli tobosana te babeko babondeli na biso na ngonga toyebi malamu baprogramme nyonso wana yango nde tobanda kosalela na tine na misala tozali na botongi tozali mpe na kolona mpe kobokola na botongi toyebi esika tozosalela misala ya kotonga yerusalemi na tina na kolona mpe kobokola tomoni biso moko ete na ntongo tata nzambe apesi biso mai ya mvula elingi koloba ete akanisili biso bato tozali kolona po mitema ezalaki likolo bamoi makasi boye banguba mayebima malamu ezali te madesu periode tokolonaka awa nde yango oyo mabele ekomaki makasi oyo tomilonelaki toza komona ezali nde kobeba manioko ntango kolona nde yango oyo baloso elakisi ete tata nzambe na ntongo lelo akaniseli biso ba agriculteur esali boye ndenge toye losambo soki losambo ebimi kaka okomona mutu nyonso na kongo na ina misete na elanga eza boye po tolisepeli ete mabele elembi nzambe akanisili biso na yango ndenge mvula mpe kozokontinue kobeta tinsani na biso tokotia kaka basani nyonso okoki ezala $100 ezala 500 francs monde nyonso kwanza o franc CFA nyonso ka okoki otie na sani tosilisi po ete tokota na misala toyokani tosilisi boye na ntongo lelo okombo tata mwana mpe tata molimo santo amen baprogramme mpe ya bibembe oyo apesi biso tobosana te Pour les saluts, salut! Les six. Voilà, touti bo kolanda maloba ya mutu ya papa mwambanza oya pesi biso na to.
O Kembo Usemene, kwa ba vele dibe monao, batata ba maman, au nom du Père, qui papa, qui solo kele lokelo, du Fils, dit papa, dialungana kiangani, et le Saint-Esprit, dit papa, dialungana kontima. Celui-là même qui n'est autre que l'actuel chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu. Chef spirituel, c'est-à-dire celui qui gère les âmes de tout le kimbangiste du monde entier. Et par extrapolation, nous pouvons dire, parce qu'il est le tout-puissant, Kwatulendo, comme on l'appelle souvent dans la science qui nous a disposé l'écriture africaine, nous l'appelons Tata Kwatulendo. Alors, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 24e jour du mois d'octobre, et nous sommes c'est le jour de la semaine communément appelé jeudi. Vous savez que le mot jeudi vient de Jupiter, Jupiter Day, le jour de Jupiter. Je viens en face de vous dans le cadre de notre exercice communicationnel en tant que médiaki, messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimbongisme. L'activité du kimbongisme en ce jour, nous venons de suivre le conseil direct de sa divinité, Tata Nsongianzila, le Christ redisposé de nouveau sur terre, Papa Dialungana Kiangani. Mes chers amis, qu'ai-je dire? Qu'est-ce qu'à vous partager aujourd'hui? Parce que notre instance divine, ici des cieux, matérialisée ici sous le soleil, depuis la date du 6 avril 1921, qui est donc pour nous le nouvel an dans le kimbongisme, que nous appelons souvent le premier jour de Kintombo. Kintombo, correspondant donc Njona Tata Kimbangu, Waiza Tutombola, Tata Kimbangu Waiza Munza, Waiza Kututombola, Kadi, nous sommes tombés dans un ravin par le passé, et ce ravin, c'est le ravin que nous étions les ordres, nous avons fait la rébellion, nous n'avons pas suivi la recommandation de notre Créateur à l'Éden, et notre corps fut pris en otage. Eh bien, nous sommes comme dans un ravin, comme dit si bien le cantique, Nakatia libulu kimbangu akitaki, kolu kangai, miku wayapamba. Donc, Tata Kimbangu, l'actualité dans le kimbongisme, c'est-à-dire l'activité, le média, le A là, c'est l'activité, donc les actions de sa divinité, l'action du kimbongisme. L'actualité, vous savez, nous venons de vivre une actualité qui était assez dense. Depuis le samedi 19 octobre, nous avons eu la nouvelle du voyage de notre cher Père, le conseiller de sa divinité. Si je peux réussir à remettre mon